Mon bana poto ebele soka ye Congo soka ye na Afrique aolingata bato ebele akutana bango te mo peto kondana bango te botande mwana mobala lali botande bazo kanga mwana mobali soki na kata valise soki pe na kata chasser to yebite bino monika nde bazo linga ye ba mutu nyoko za na ye tantote ngana za bona na pire petit na ngai ngana za na pire petit na ngai pire comme pirate pire comme pirate tanto muta bominde kona biso mobali wana tanto ka pire petit na ye tanto pire ser na ye tanto pire ndeko na ye tanto pire ser na tanto pire ndeko na ye tana mambasali ndeko na biso mobali nde naza boye nga naza so na kitiki naza na mwa pire ngai naza na mwa pire boye naza na mwa pire ser na ngai naza na mwa pire nai na nga tambusa ngai zala mayele aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Nzinga mama oyo ayebi kosolola balobi tosabone biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki orate etali yo o nayokaki te o namonaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Nzinga. Bonjour, bonsoir, ça dépend de RO Bolande, la Francis Moté Chando, garçon d'élix, c'est beau s'abonner toujours dans la Reine Nzinga TV, chaîne actualité, chaîne à vitesse, donc Tikana Vandi sa maman, la Reine Nzinga Moulin, investisseur, moi ça m'a cassé, moi ça longa bitumba, 2000 personnes, 3000 personnes, maman la Reine Nzinga longa bango kabakse les susunani, la japonaise, Tikana Vandi sa, manami mimosa na kata Berlin. Manami mimosa na carte Berlin mama sociale tikana vandi salisusu wana ratarate wana vraiment ratarate YM et autrement dit Yolande Mombele 4 fois mama sociale pe lisusu donc tikana vandi sa mauvais adossé nga maître sengi kinga san toujours motomoko bien bikabakaba lelo Francis Moté Chando naza na sujet oyo tantôt bota le longnanga bomwa déjà moi longi ya mawa na boyebinga Francis Moté Chando mingi naza vraiment na sengo mais lelo naza na mawa naza pe na mwa kanda lisusu par rapport à lisolo on a memeli bino balandi na biso nyonso na kati ya la Reine Nzinga TV baboni na biso nyonso bo bana ko commenter bo bana ko partager bo bana pe na ko aimer likambu oyo sujet on a eli bino mutu oyo azara na mutema ya kotala ba vidéo te tantôt beta moi tout après ko zongela nga sunu makamuna bandolo ba awa sujet on a na minute ezake ya papa na biso ya yaya na biso ya ndeko na biso oyo azara na États-Unis abetaki tout na Afrique car ndenge zake no mutu amoni ke na rumeli mingi na poto na betata tout na Afrique mabele ya bandu ya papa na ngai mabele ya mama na nga place o bakata mutolo na ngai na beta mo tout tantôt mutu musu to mona bana poto belé musu beta ba 20 ans musu beta 50 ans mutu musu beta pe 30 ans mutu musu pa beta 10 ans azonga na Afrique te mais ndeko na biso mobali oyo azwaki likanisi ke nazonga Afrique natala bandeko nanga ona tika na kati Afrique mais avant nous na banda ko laksa bino vidéo poto ko laksa bino vidéo bomo na makambo o elekeli ndeko na biso wana ko zonga na Afrique awa asalaki barbecue que azongi na Afrique quand les que non akuta na bana mai na ngai bandeko na ngai baya na ngai quartier na ba membre na ngai mo quelque ya famille to sangana to célébrer ata koya na nga to me ata mo moko to zo ata mo gâteau to zo ata mo lipa to zo ata mo soso to zo ata mo fufu to lesa ke non moi ambiance wana pe ça la bien mais bandeko ka o mutu wana sala ki bongo ba teli poison akufi ba bomi mutu ala se bongo bolamu ba bomi mutu ala se bongo esengo ba bomi mutu oyo azonga ka fui atanto pe poisunga ye poisunga bango be kolia yango na yesa bino babone biso nyonso ya la kati ya la Reine Nzinga TV yeba mutu o nini ozolia na ye te avant na kota na conseil total non vidéo wana ndenge bazolinga pena mwana mobali to mona mwa mobali azobina na esengo nyonso mwa mobali azosepela na esengo nyonso akute na bandeko na ye akute na bami na ye mais tala niveau mwana mobali ndenge mbinga ya mobali akwei na se bazokangai do mutu ayaki donc mutu ayaki vacances na Afrique mutu ayaki po tala bandeko na Afrique
Tantôt bana na na poto kuna na États-Unis, tantôt mwasi na ye ba benga mwasi ne ba yepseke no mobali na yo akufi, papa na bino akufi, donc mutu ayaki na billet aller retour, mutu akomika na billet ya aller ya pamba, mais mutu afutaki mbongo na ya billet ya aller na retour, mais mutu ayeka na aller ya pamba, donc retour azonge bembe, so pa kokunda makuna, so pa kokunda ma na ndimite ke akokunda makana kata foot. Tout en vidéo après tozonga mais ça là qui passe makasi botani mo mbala zo seka botani mo mbala zo sepela mais après suka nango ba olinga mutu na kati isalenga passe makasi botani mo na mobala lali botani bazo kanga mo na mobali soki na kati valise soki pe na kati chasser to yebite binombo monika nde bazo linga ye, donc to yebi ke place wana ba linga ka elamba donc mutu comme elamba bazo kanga ine tirette. Tout wana kaka po alakisaki bolingo vers bandeko na ye yango tomonaka bana poto ebele soka ye Congo soka ye na Afrique aolingata bato ebele akutana bango te ermo pe tokondana bango te soki papa na biso wana boye pe kokutana bandeko na ye mosusu senge komaki no tala ya utaki poto aye abengi biso te tala ya utaki poto aye asali biso sinte akabeli biso te boye te. Yango bana poto belé na zoyesa bino ba diaspora nyonso boza na poto soki boye na Congo boye ba batu nini o bino bokoza na bango yeba mutu nini oyo kolia na ye yo to mona bana poto belé mala abikinte nde na zabu mala kuna vana nga na poto ke na ya Congo, c'est que to condamné yango to mona batu nso avane na poto 10 ans 20 ans 50 ans bat boko mo condamné banda ke na poto ayaka kinte ayaka Afrique te ayaka beta taturte. Moutami yebi que ceux qui na kiti Congo ba jalousie ba zebele. Ceux qui na kiti Congo, ceux qui na kiti Afrique bato ba ko tshelo pe pozo bazaka bato oyo kolia na bango. Oza na poto au kiti Congo, au kiti Afrique na opesa message oyo na ba diaspora na biso nyonso na ba bonne na biso nyonso boza na kati ya la Rendinga TV na ba bonne nyonso pe boza na kati ya Congo. Yeba mutu nini oyo kozala na ye yeba mutu nini oyo okolia na ye tala makambo oyo basali ndeko na biso mobali esali na pasi ya komona ndeko mobali alali ebembe ndeko mobali azaki na esengo bane bayokake papa na biso akufi mwasi nayokake no mobali nanga akufi tu wana kaka po mobali azaki na affection ya koya Afrique oyo bofuti yango wana. Parce que vie ya mwasi na ye, vie ya bana na ye, est-ce que boko kipe bana na ye ndenge ye muka bande ko kipe bana ye? Boko kipe mwasi na ye ndenge ye muka bande ko kipe mwasi na ye? Après ko longola mutu na mokeli, après ko boma mutu. Bande ko na ngai bato bosali kambo wana, après ko boma mutu zwi nini? O gagné nini wana? O longoli ka makila ya mutu, longoli ka molimo mutu ka pamba boy asali lote. Asali lote tu wana ka pola seki bolingo. Tu wana ka pola seki bino bolingo. Boche les poisons, boche les pe poisons les mêmes jours ya makambu. Donc tu sais que batu tout bazaki on ezaki déjà préparer que jour ka koya to ko sali arozonge bembe. Jour ka koya kozonge bembe. Yango bana poto soko uti poto. Oye na Afrique. Quand ni na zo bakeno, yeba mutu nyoko za na ye. Tantôt nga na zabu na na pire petit na ngai nga na na pire petit na ngai pire comme pirate pire comme pirate tantôt muta bominde ko na biso mobalo tantôt ka pire petit na ye tantôt pire ser na ye tantôt pire ndeko na ye tantôt pire ser na tantôt pire ndeko na ye tana mamba sali ndeko na biso mobali nde nazabu nga naza suna kitiki naza na mwa pire ngai naza na mwa pire boy naza na mwa pire ser na ngai naza na mwa pire ngai nga tambusa ngai zala mayele outi poto ye oke ko suba atande ko bengo soki nani telema na bute no masanga zala misuga outi poto ye ovani place mo bozo mela tali ke no bato ovani na bango tato bat bominde ko na biso kana na bande tato ndeko ne mutabomi. Tantôt maman na épée mutabomi, tantôt ya na épée mutabomi. Au vandi place moko bo senti pena que no place oyo na sig na mutute. Telema na bouteille kene nango. Telema na bouteille kene nango. Yango na opesa ka mes condoléances na famille ndeko na biso malgré aza congolais te aza muto nzamba sali oye komeli ndeko na biso ya libanda exemple ko kipe ko komela Congolais na biso
et puis pour comme là mutaza na Angola et puis pour comme là mutaza na mokili mobimba de nga Francine Motesha no garçon de luxe na ye pour na kopesa conseil pe na ye pour na koyebisa baboye na biso nyonso boza na mayele na batu oyo ozova na bango zala sir na nzambe muninga malamu eza nzambe tomona ba para ba boma bana bango tomona mwana asala likita po aboma pe mama na ye basala likele makindoki ngalo na pesi yo lelo ko pesa boye et comme pe na tuka mwana mpo zongisa mwana zongisi mama oya botaye mwana zongisi papa oya botaye mwana zongisi ya na ye donc c'est que na mokili o muninga malamu ezaka nzambe zala sire pa nzambe ko za sire pa muta mokili pesa na 100% na zo no baboni na biso nyoso na kata la ga nzinga muta mokili na 100% pesa 5% tato pesa ke bele pesa ta 2% tantôt ko pesa ba pourcentage be tantôt na makambo musala mais na makambo oyo ndito mona batu mususu yango ngana okondane bana poto te mona mutu mususu uti poto habité ngana nazabo na koliaka biloka mama biso o akoma na kisi azaka boy ndenge nini mukolo bwa uti poto kolia neka fo mama bonga ko tikele biloko kolia neka fube te aza mutu mayele mama ko batela mwana ye mage muta batela ka muta mukiliza nzambe mais mama pe azana pona ko protéger mwana te mwana ngandongo uti poto yebwe kolia biloka mutu mususte bokomo condamné bana poto yaza soka yeki surtout bengisi yakaka te surtout pese biloka ka déjà na liaki surtout salibwe to condamné bango te bazande ko mi batela nazo ko encourager bino uti poto ozana Congo ozana Afrique ba bengisi onde toza boyaka betolambi ke lebu yaka botolambi dongo yaka botolambi biloko Afrique obino bolinga tanto kuna boliaka te na poto biloko Afrique ezaliti na poto biloko Afrique eza keba na muto zaka mama nango wuti boyaka na lambeli dongo na lambeli misili wona ne ndoki donc yo pourtant ala menga misili na lengo kala ala melinga soso mwamba ala melinga kilebu tanto muto ala mbelo kilebu ozo kende kolia tanto poison de wana. Merci na bana poto ngana opesa mino pena maboko ebele ba bravo ebele ndenge boza soki boye ba o bazaka soki baye baliaka nekengi wana bravo na bino mais ba o bazaka bilialia pesa pe na bana poto ebele bilialia ngana mona poto mususu ake olia na 5 ndako ye mutu moko olia na 5 ndako alongi na ndako Marie Jeanne Allier ake na ndako ya papa Jean noko na bango Allier ake kuna le o poani o biloko na lengo kala tango uti poto yo ke ndoko liaka na bandoka pesa ko lia la poison okoyeba te pesa muteli ape poison yeba te comme na poison na nzoto yimi ko tatone nazwela ngo wapi eza kwa mutu azwi sida eza kwa mwasa ndumba to mbala ndumba azwi sida akoyeba mwasi ni apesi akoyeba te poza ne ndumba amo kakili mutapesa ngeza nani Josué mutapesa ngeza nani po ameki bele nazo benda bino matoi outi poto ye yana blo na emporter ce que emporter yana blo emporter outi poto ye ngulu kende ndenge bazo kata ngulu bakati ngulu po bakati ngulu zo mona ti bazo tumba zo mona ti yo bandi pe ko lezo mona soko sali bongo te pesa ko lia poison ko yeba te na Congo na biso bazoboma na muta pusu na muta pusu ba otele poison muta pusu obokele mbasu tasko muta pusu muta kumba pusu bo no muto na plus 33 bo muto na plus 44 bo muto na plus 1 po boma yo jaloux makasi na avant en Afrique mboka moi mboka pasi ya uti poto aye ola sanine elamba ola sanine kitoko ola sanine taille ola sanine téléphone ola sanine fraîcheur po muto na poto azana fraîcheur moko boyo ato pakoli mafuta idobino ndenge nini ato petiki sitongo midi poko muto o azana poto kasuka ye atasa noir usanti pena ke noir ko bateke ngo oui o to noir quelqu'un zaka noko muto nzamba sala jalousie muso ko tarabongo yango ngai etake Francine Motesha no garçon de luxe lo na ki na take conseil mais mo pe salinga pasi nota la vie ya bana na ye nota la vie ya mwasi na ye
dans la vie parcours na ye azana nous so total le ngwa mobali on na Congo déjà biso to comment espérer ya otala ba âge abatu so qu'on attendait le nom na personne âge ba moko so total le ngwa mobali a combien de temps na pas même 50 ans et kotala ye nana combien de temps na pas même 50 ans so kaza mukolo akozata akonanger de na ba 40 na peut-être na kosi bato pe botala ngai bo pesa biso pata âge ne peut na ba commenter de total le boza na âge boy de total le boza na âge boy eza bien te muto nza masali yo bomi yeba ke vie na yo baby maloba o mwasi na bandoko loba chaque jour vie na yo muto bomi et baby même panga na lobelo mabe soki mwasi na lobi mabe o ekanga mi likolo ekanga mi na se soki mwasi na lobi mabe ekozwa yo muto osali mabe mais toza ba chrétien toza bato tosamelaka nzambe na opesa kaka maman na biso pas comme déjà veuve non peut sa maman na biso ba mes condoléances belé nebi que la rending za chaîne actualité chaîne internationale aux temps ya kotala émission ba ko panza ngo potala nzambe pena peso courage belé to sambela pona maman ko sambela ka fo sambela pena ndeko na famille ko sambela pesa tonto sambela rapé to sambela rapé pona mboka to sambela rapé pona mukili tout ça me la paix pour na muki tout ça me la paix pour na mboka tout ça me la paix pour na Afrique au semble la participer mon dossier Afrique na kati po mutako sauter baboye na biso nyonso mutako sa binote Afrique ezana ki mutema mabe na pessigation na bato baba africain jaloux africain za jaloux po makambo esalami les africains mutasali yango ils en Europe te atape na Europe abumana bango batu mais na Afrique leki na Afrique babokela mutu mbasuka po alamba soso chaque jour na Afrique babokela mutu mbasuka po bamonaki asalaki mbisa mai asalaka mbisa mai bane baliaka bien babomi mutuka po bane baliaka bien ya la sarani chaque jour alamba soso babokeli mutu mbasu babomi ka po alamba chaque jour na Afrique baboma mutu ka po alamba chaque jour na football baboma mutu ka po yako defo lambo PCT abomi yo ka po yako defo lambo PCT yinyo vine mobimba tala Afrique na biso ningezali mais ils appellent na bateau baza mitima malamu mais en Afrique na 100% na bateau baza mitima mabe 98 ya ba jaloux ya mitima mabe 2% quand na zo episode bino baboni na biso 2% ka baza mitima malamu courage na maman na biso courage na bana na ya tiki je pense que tiki bana asa mukolo déjà na âge comme na ngo fatiga déjà bana mes condoléances na famille na mobimba mes condoléances donc biso la reine Dinga TV ko bana maman na biso la reine Dinga Moulen VC dora moi ça makasi moi ça longa bitumba ba 2000 personnes 3000 personnes mutumba longa alonga bango kaka o ezangulu tongulu tezangulu ko bana ye ko bana na Cordon na biso Steve ko bana ngai moko pe Francis Moté Chando ko banda na chaîne na biso mobimba na kata la reine Dinga TV to tondeli bino ba mes condoléances na famille mobimba mes condoléances pe na maman la reine Dinga a outé ko perdre pe parmi ba membres na EP ya famille mes condoléances merci beaucoup na batonyo sobotala ki Francis Moté Chando garçon de liste l'on qui pour na conseil Nicolo bando mon émission bon mon conseil c'est ça tous ça on a pour on ça bien conseil linga muto apesa ko conseil muto apesa ko conseil aza muto fo betele maboko muto apesa ko conseil aza muto malamu ezate ke muto abandaka ko kumisa yo muto amono ko ordinary libulu ma ko kumisa ko ordinary libulu pe muto obimiso azate linga muto apesa ko conseil na vie linga ngai Francis Moté Chano garçon de lix linga maman na biso la reine Dinga poto ya kaka pona ko pesa bino ba conseil muto apesa ka bino conseil za muto alingi bino mais tantôt ko vendre pe bino ka ki conseil ya Francis Moté Chano garçon de lix Francis Moté Chano le bel parti mon boy tantôt so vendre ko za ka mutema mabe so vendre été faut na changer so vendre ki tantôt ngobo mamutu na pona poison été na boma na ngai été po à quoi sert au bon moment tout est vanité Michael Johnson azab tabule azab papa embaza wapi basta makas na mukilo bazab bakufate bakoma mabelete bambongo tikalati papa na biso muza azab mabutu azab wapi c'est quoi azab bakufate mabutu fa boma batunde toyoka sope le kuta to éviter mabutu azab mabutu akufate muza kufate china rambo pa kufate fati beto pa kufate
Martin Fayulu akokufa ti. Muto kotika libanga na mukili azate même atanga imoko pe betanto bobaka Francis Motesa olobelaka bato même atanga na okufa. Même atanga ini na zabo na okufa muto kotika libanga na mukili azate tout est vanité. Tika ko sala mabe, tika ko ina mutu pona biloka mukili, tika ko boma mutu pona mbongo, poto yaka to botama ko mitakala ti. To botama mitakala, to botama na eloko te. Ah, Nzambe aza pena miséricorde, Nzambe aza tout puissant. Tala mwana soka zo botama, mwana botama ka mitakala, do botami eloko te ko zo ngape eloko te. Nzambe pena kumama na yo. Kumama vana ngono no ka ndenge to sambela Nzambe vana ngono no po makamusu to mona na mukiliza significatif. To botama na eloko te mutakala, to kozonga na eloko te. Akwese ko ina mutu, akwese ko boma mutu, akwese ko sala mutu mabe. Oza pe na mbongo kaba pe. Na kota pe no wana kaba, oza na mbongo kaba ko za pe to za kana ba million po banda ko kaba. Oza na mbongo kaba, oza na eloko kaba, et ça la peut bien. Et ça la peut bien. Tout le monde a besoin souffrir. Papa n'a biso musu da kenda ko kata. Tana niveau muto kata na autoroute. Muto ndima kata na autoroute makolo peso mitu keleka vite fait. Muto ndimi akatisa na autoroute kapo atinda ka mbongo na Afrique. Muto ndimi na pota tambola makolo kata na autoroute a risquer liwa. Papa na biso lelo na miki liwa na bato boyoka ki sangona te. Papa na biso mwana poto mo ba uto kufa. Akufi pa bomba kambonga po sur Afrique famille nga bazaba ta pasi fona sunga bango za problème te tango zo bomba mbongo bongo somba mutuka pe na poto mutuka za na mope loko te somba mutuka bando tambo na mutuka okufi likolo ya ko sunga ba na Afrique ba to pe tanto pe so kiti na Afrique ba ko ndimo te. Merci beaucoup. Na sekindam babona biso mo pe bolinga ko sekana ngi sala rabbi taka bana bandeko bana sekite na sekipe po na za na kandate magena za na pasi mageni na pesi conseil ozana mato ya koyoka yoka o aza moto to banda ne mais tant to zaka na ba ekodem o aza mato ya koyoka ayoki mutema ko bomba abombi conseil gratuit yangwana conseil za nango gratuit yangwana. Merci beaucoup. Tikana fani sa mama la reine zinga moulin vencedora moi sa makasi moi sa longa betumba na vandisi susu mana mimi mozo na kata Berlin Y1 mais autre m'a dit Yolande Mombele 4 fois maman mon vieux ado 5 m 5 ngasa toujours moto moko bien. Quant à moi Francis Motesa no garçon de l'X to kutani na émission Beta Biloko ya mbalasi mana nouveau numéro Nicolas ezali conseil émission na ko lemba binote na ko pesa bino conseil ti na ti. Merci beaucoup. Tokutani mbalasi. Aye. Mama oyo ayebi kofana na bana. Mama malamu. Dala evandeli na ye. Mwasi ya motema pembe maboko pembe. La reine Dinga. Mama ayebi kosolola. Balobi to s'abonner. Biso nyonso na kati ya chaîne na biso. Soki o raté etali yo. O na yoka kite. O na mona kite. Dala e wana mama kitoko. Evandeli malamu. La reine Dinga.